Merci à mes internautes des groupes Millennium. Vous êtes en Belgique, vous êtes en France, en Irlande, aux États-Unis. Voyons l'image. Ça, il y a le siège social c'est la partie chère au président qui nous a laissé, M. Etienne Tshisekedi. Dengo Mouna Félix Maradiso, Bakatafalke, et tout ça, parce que déjà Kungisa, Kulengile Isika, Wabesika, Matanga et Salikasi, Mitune Zebeli à Kopakoeba, Bati Bakatafalke, est-ce que Matanga et Kusalema Awa, to, ah, Batika Bakatafalke, pour la Koyamba, Batu et Sika, Makambu Kolekela, de toutes les façons, toutes les grandes questions, trouveront des très très bonnes réponses. Kaka, Ipaï, Yabandi Kolabisho, Wabesika, Mika Tambola, 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 Pesaniko, Nabandiko, Beba Kusaka, Luluisa Awa Mbote Papa, journaliste, Ozanani, Naza, président du Parlement de Beau Victoire. Donc, le mouvement où tu sais créé depuis 93. Donc, ce que mon Parlement de Beau, ils ont fait. Donc, Naza Moko, il y a un Parlement de Beau. Il y a IDPS. Ok, papa, tu as dit que tu as siège à Milulu, Bazo Milengela, Bati Bakatafalke, Ninizawa, Niniza pour Milengela. Awa, tu as Milengela pour te confier un grand baobab, père de la démocratie. Et c'est un truc dans le monde maintenant. On est en permanence à IDPS. Il y a en attendant un programme officiel où il y a un parti en collaboration avec les peuples congolais. Pour tu sais que les forces d'ailleurs, c'est les peuples. Le slogan est les peuples d'abord. Avant beaucoup de Baobawana, il faut tout le peuple. Il y a un moment où il y a un peuple. Donc, il y a un peuple. Donc, quand tu fais que ça, tu peux bâtir matanga, mais pour nous, il y a une population. Mais ce que tu dis, c'est que tu dis que malade. Tu sais que dans une dimension universelle, Azara ya Congo, c'est un monsieur universel. Parce que la politique est quand ici Congo, et quand Afrique, et qu'on a le monde entier. Il y a un moment le grand de ce monde, c'est la façon dont il faut appliquer l'accord au Yatiki. Et ça, c'est le testament. Mais tu sais que corps résout le Wakalate, c'est même les qui déjà déjà corps ce qui est que le Cameroun se connaît ok. C'est que bandi qu'on a vu sur le gouvernement, Sami Badibanga, Bandini, Maxoulou, le salami qui toque, on a dit non. Te biso na bango eza rando le kola rando. Babiye pe mwana ndako. Te yaza mwana nda yaza jida. Aza jida. Robande Sami Badibanga na IDPS toyebi amegai kokuta kokena matanga Tshisekedi na Belgique bayebise komeka te bayo kata opamba ndio mona Belgique amegai kote bon awa nda komeka yango tolobi boye oya kufi aza ya biso cette façon kolela Tshisekedi yango tosengi ba congolais na ba combattant ba diaspora tolobi boye cette façon kolela Tshisekedi kosala tapage na matanga te balaka mowe na tapage na matanga te onga na pesi 8000 kazi ankoi on a pesi $100,000 pour balia mowe ya koyeba yango te Sunga mwasi na bana yango tolobi Tshisekedi atiki accord akufi en plein mise en œuvre accord parce que accord wana ezalaki bloqué na Kabila na Kanai akufi mpona kosauve accord ami Kabimbeka yango tolobi boye corps ekoya mokolo nini semaine oyo to semaine nini corps ekoyaka mokolo oyo basango bakobengisa biso tosilisa place oyo tosukaki na 2 points. Premier point, destination au Premier ministre. Accord et lobby, plusieurs ministres étaient. Accord et lobby, le Premier ministre est mort. La Belgique est une exposition, c'est cela qui. Corps est zongi morgue, corps est kenanda kwanani. Finalement, tout ça comprendre les sous sur le côté. Ngambo mususu balobi IDPS, pas ça d'accord. Ngambo mususu balobi ba combattant ba boy. Na Belgique, ba Belge ba l'élite c'est na marque na bango. Ba tei Kabila na ba master na majorité. Bon ça la hypocrisie. Pour ça, il fallait bâtir un drapeau en Berne. Un drapeau, une chanson religieuse dans l'Ecténicé. Mais justement, ça ne s'en soit les actes. Au contraire, quand il y a un menacé, un combattant, mais qu'on y a un gaz, qu'on bouge un kit, parce que matanga, on menacé, on a des bolingis, c'est hypocrisie. Il y a un autre lobby boyer. Baza musika matanga oyo bayati Kabila na baza majorité baza la musika ya matanga oyo bayati Tshisekedi pona bango azalaki Tshisekedi pona bango azalaki ennemi tomoni pe combattant mswazanga mba tomoni aza déjà na teni papa tozongela yo tozwa pena ndeko tomoni très fâché relatif photo général Olengambo te
aux FARDC, aux Amoura, aux policiers, tous à combattre à IDPS, il y a Papa Tshisekedi. En tout cas, je remercie tout le monde en tout cas. Donc, je ne suis pas un policier, je ne suis pas un FARDC, mais je suis un rangeur de l'IDPS formé chez le président Etienne Tshisekedi depuis Mobutu. Bien, toujours na tenu comme un bon soldat, le pays est en deuil, les préparatifs, les années, les katafalka, les fêtes, les matanga, les goyate, pour ceux qui sont non, matanga, en tout cas, Egoya. Nous sommes allés à Waponé, nous sommes allés depuis Mobutu, nous sommes allés pour la sécurité. Nous sommes allés en civil. Non, mais puis tu as reconnu, général Olenga, c'est moi. Là où tu as sécurité, il n'y a rien de boulot, et là où tu as Moïbi, tout ça, tu as colo démocratie, il peuple congolais en général, la colo démocratie, et dès il y a peur et qu'il y a mon colonie. Le DAP en tout cas de Calaming c'est dans 4 jours, dans 5 jours, 2 heures, mais avant il faut d'abord Makamou Oto Kolobanano, Bapestan Combo, Babimisa gouvernement de Bissau, il y a Makamou, il y a 5 ans. Sauf que c'est Makamou, c'est Makamou, il y a même Kondiadoya, ou du tout le monde qui ça, et les zones dans des régions. Mais toi qui basango portnani c'est basango na biso bandi kwa Seniko balobi déjà batelisi bisoke Bembe et Monsieur Etienne Tshisekedi et Kobimana nous après bah encore continuer Sima. En tout cas moyen similarité. Au Congolais en général mon niveau Congolais basé Belawa. On se dit ba boy ke et Bembe Bimana nous bon ne ce que ba kondiango bon va appliquer. Et comme ça là j'ai avant futa nyoma mutuna ava ba kunda ya futa nyoma na ye ou bien papier na ye o asali testament ba na ye respecter la condition ni testament on o bo sai mukanda. Avant via kuna manani faut nous respecter malba OV à le baki ya mwana. Malba mo yi ba le ba buka ngote toujours pousser na pe malembe to moni ba mama pe ba sali kuna to mikape ko toujours pe point de vue à ba mama et parce que ba lobi mboko ezangi basi eza mboka ya kokufa po basi nde bamemaka bana na libumu basi nde basala mboka eya les choses se préparent déjà tomitunaki motuna est babongisi nyonso oyo mpona matanga mpona kotia accord mais malembe tozozwa baéclaircissement oyo etalisa biso ke oui l'UDPS s'organise bandeko na biso bacombattant ya parlement debout na ba militaire no so IDPS baza vraiment ko milengele to kusana tuzo mama azo sala ni sala za ko milengele pona ko yamba population kinoise ko ya mbote mama to kuti ope awa na milulu wa pesika buzo bungisa bakata falke maini ni ko salima awa ba ko tia corps ya papa awa to eza pona ko yamba banani awa biso tozana ba protocole biso sa musala awa pona ko yamba bapaya ba ko ya utala biso na matanga tozana yango tozobongisa nanu awa programme oyo ebemba papa kozala awa te ayezaka po tozala matanga bisika nibo kotia bapaya na bino bakoya otala bino na matanga yango toza koinstalle awa mpona toyeba ndeni tokoyamba bapaya na biso baya kotala biso na likambo ekoyeli biso yango tozala na place mpona bongo. Jusque là, mitozo baluka biso, est-ce que papa bakunda ye wapi? Misusu balobi métropole, misusu balobi wapi mama yo soué na yo eza papa kunda ma wapi? Entre ciel et terre to wapi? Bon pour ngai problème c'est pas ngai aza eli pour nanga non pour na kosala mausolée liboso na mausolée nan. Pour nanga il faut basala na mausolée ya président na 7e rue na place commerciale. Pour nanga pour ça nanga bongo. Pour place on a moutuno sozo lekazo mona pour en plus ça mona limité il faut batia ene na limité batia mausolée na limité pour nanga pe pour na kokunda papa il fallait pas que kunde na mboka pour so bakunde awa ozo pouvoir à papa pour nanga ke baba nani ah bon yo moyebi ba voisin na biso bakoninga baké kuna biso to tie papa lelo na to kundi papa lobi na tongo ba yeko pikola bazu pouvoir na biso alors pour nanga papa il faut pas que kunde na mboka na ye. Comme ça mausolée batia ngo na 7e rue biso na to bana ko kotala ka papa na mausolée nde to kendo tala président Kabila na nde to zotala Lumumba na président ya Kasavubu. C'est un peu ça. En plus on est en fait plutôt les point de vue à maman lobby le président Etienne Tshisekedi ne mérite pas être enterré entre ciel et terre parce que entre ciel et terre il y a espace. Pour éviter zéro salara dans l'espace, potopoto salara dans l'espace, tout pour s'en appeler, tout point de vue. Maman fait azana kati ya masolo ango akozanga likambo ya kolobatembo te maman. Nos condoléances d'abord. Merci pareillement. Ok, merci maman. Tokuti opena milulu bozolengela bakatafal qui fona koyamba
bana mboka yebisa biso nanu pona yo mama en tant que combattante souhait na yo eza papa akunda mawapi parce que question wana trouver bato entre ciel et terre na mapata to na se ya zelo ya commune nini ya cimetière nini papa za monument ngala kosenga bato bazwa abik na seite mpona banda kotangisa meme mwana moke ya lelo ya 3 ans ya 2 ans ayebi papa ayebi histoire na soki mpo otuzwi mikro na otambusi nakasa mwana moko ta koloba entre ciel et terre nde papa kende kotikama mwana moko ta koloba ke o ata na cimetière ya kitambo so babi banda korenivele mwana moko ta kolibima yango eza na bisika oyo ezali totika koignore tokosenga bakonzi eza na esika oyo ezali mpo soki population abi azwa ebembe wana ake kokunda yango place oyo alingi akosala ekosalama nango donc bahonore papa na ndenge ekoki eza na bisika oyo esengeli oyo bakoki kotia ye esika ngo wapi na Gombe ba place ezali place na place comment dire la place de la justice bakoki kotia papa na esika oyo bakoki kosécuriser yango kitoko oyo ke moto alekaka accident kuna te tozomona papa Kasavu pour place azali ba accident nyonso ke na osamba kuna facilement mais là où Kabila azali moto taki na bouger ngo moto na bouger ngo alors tolingi esika moko ya ndenge wana puisqu'il mérite plus que ça et comme lokola milieu moko touristique mais c'est oui alors ba na biso ya 2 ans wana ba ya matanga te mbaza pour ça ba mona ngo un jour toki to la sabango yango tomoni pe ndeko na biso Sami Badibanga na gouvernement baza ko milengele pona kubungisa matanga ya papa toyebi te boyokani papa kunda ma dialogue continue sima to papa vanda ta 8 mois ti mokolo dialogue yango ekosilaka na suka po ekomi pe lokola mvula nowe papa kokunda mananu te soki dialogue voilà po eloko akufeli mpenza nde yango oui il dérangeait tout le monde donc papa kokunda mate soki tozwi gouvernement wana te po gouvernement oyo elingaki nango ye te bongo sikoyo akokunda ye ndenge nini akoyamba ye ndenge wana eza lokola bozolo na manga ebota te toza na posa balonela tokunda papa po abota po abota tokolinga moto akunda ye po akende tata na ndoto to bandomona ye te ola jamais message nous allons pour la bande de la diaspora aussi ba bungisi elike balobi ke no ba combattant ba combattant Kinshasa ba cédé te ba bungisi elike te to cédé te ba bungisi elike moi jusqu'à la mort la lutte continue pour ce qui te lobi to cédé to lobi to normalement to ko vendre nga za moi c'est là on va na na ole non la lutte continue faut to pesa la makalisi po to ke liboso une question se pose et pas Bakina Balobi et après papa Tshisekedi quel sera l'avenir de l'UDPS parce qu'il semblerait que même au sein de l'UDPS il y a toujours des coups bas et ce que bato sangani za kaka koyoka yoka pe mais ce que au côté au vandi au mona ke dans ce ça bongo te bon eza makanisi ya bato ko pekisa bango te batika ko kanisa ngo mais bien sûr ata na libota soki tata kufi nungu kati na baneza mais moko mibale misato ya mayele bayebaka kosalisa tozonga tozali esika moko bosengi avant papa akunda makambo ya dialogue esila soki elobi esila nani selon bino bozomona esengela remplacer papa na présidence wana ya conseil de suivi ya baccord bon nga na kopesa ngo boye te po na minute oyo boye toza biso tozosenga nanu premier ministre nde oyo etikalaki na biso bapesa biso na gouvernement bon papa aye kokende wana ekoya nsima ntango bakokota bakomona nde mai toza nanu na posa ya premier ministre toza nanu na posa ya gouvernement nanu bino kanda ya Badibanga nano esila te toza na kanda na ye te nalikam nini toza na kanda na ye te Badibanga akomi wana pa na bako akomi wana ndenge akomi wana bango bayebi mpona nini batiaki ye puisque ti lelo balobaka il est de l'UDPS en tout cas ta mwana 2 ans soki botuni elikama Sami Badibanga na UDPS akorépondre yango ntango bango balobaka ke il est de l'UDPS par rapport à quoi il n'est pas de l'UDPS asia kenda ki biso toyebi histoire quand est-ce que Badibanga est parti balobi camarade ya mwana président aka mwana président camarade ya mwana président et bon bana ya président mususu et bon ngapi na mwana président oui et dit que le bateau moi camarade ya na nga comme camarade na non ngapi na mwana président en tout cas balobi jango eza mokulu camarade mwana président tu yekola ngo lelo ki azara mwana président de toutes les façons faut pas m'en vouloir moi je ne fais que poser des questions et pas combattre bosolo ko yebana parce que bosolo eza lokola
graine oyo babwaki na se ya mabele sukasuka etombonaka eyebanaka kaka couleur nango mbote papa mbote oza nani tokuti na kati apo bainfiltre mpe baza ebele na kati awa naza combattant ya UDPS naza formé na UDPS mpe naza combattant jusqu'à la mort. est-ce que oyebi ke tokozala mpe surpris nde kaka totele mosu toki corps ya papa eye eleki mpe biso awa bon sino na biso eza mpenza wana te ava corps ya papeya il faut makambo ya accord wana esila po papa atikaki nkombo ya premier ministre eza na maboko ya seniko atikaki 4 kombo basengaki atikaki moko bon rassemblement bapesaki moko kaka moko baluka bamema ebembe na desordre te biso oza ebele koleka baarme oyo baza nango toza ebele koleka baarme oyo baza nango bakombata poto baokama balobi na Kinshasa bakombata basede na bango bango nde bakosede mpo bazawa te mais biso mpenza dasu na si valeur nde na telemia na quartier na cité na ya osambwa mpo nga na bana koyebisa bango ekokisami te mpe nazanga moko te toza ebele tozoyoka soni mais courage kaka message ino kolancer na banos basoutenaka UDPS basympathisant bamembre tout de près ou de l'EP peuple congolais oyo aza libanda comme na kati ya mboka papa akufi mais biso tokufi te o papa azokonte na biso bakombata ya UDPS azokonte na biso bakombata ya UDPS même pas la famille na ye ce famille nekonégocier na gouvernement avant baccord na regretter bembe wana ekozala mpasi mpo na bango mpo bakomaîtriser douleur wana te. En tout cas, chers internautes, comprenez qu'il y a le fait ici, en fait, entre la famille, entre l'UDPS, entre les combattants de l'UDPS, parce qu'on doit les souligner très bien, les parlementaires debout ne sont pas d'office les membres confirmés à l'UDPS. On est à la locola va perrin rouge ya papa, bango pe bana boule na bango S, bango ça la manemo wana to bango sa ligne kaka na sima oyo parti ko décider to oyo bandeko na biso bakama mboka bako décider mboka bote ndeko bote papa yo pe na kati ya lopango tomoni milulu makambo eza kolengelama awa yebisa biso nanu oza nani mpe jouer na yo eza nini mpona boyei ya nzoto ya papa ozali kombata ya UDPS ozali bana oyo baza kuta na makolo na ye bien sûr bazoloba papa Etienne Tshisekedi akufi kasi akufi te po biso bakisikliste tozali rite ya Tshisekedi esuki te rite ya Tshisekedi ezocontinue jusqu'à preuve contraire tozoyebisa bino te Tshisekedi akufi te esprit na ye eza incarné kati na biso mpona kokende na bango ti kino na suka bato bazomituna balobi es papa akokundama avant to après la mise en pratique ya accord. Merci pour la motuna na yo papa Etienne azali papa ya peuple congolais yoka cri na ye ya liboso da peuple d'abord elakisi ke Etienne azali mpona peuple bakoki koloba te ke bakende consulter famille na ye famille ya Tshisekedi ezali peuple congolais avant bakunda Etienne Tshisekedi esengeli liboso bahonore kombo oyo ye atiki na mesa kombo wana nde premier ministre oyo ye monsieur Kabila na bato na ye na Senko babimisa po ye wana premier ministre azali habilité ya kokunda papa na ye oyo bango bazoloba wana toyebi yango te toboyi babimisa premier ministre akunda papa na ye avant ebembe wana ebili alunga bisale koma liboso kombo wana babimisa yango bapiblie yango par ordonnance loi na bango wana babimisa ye na excusez ye Kabila ntango papa Kabila akufi est-ce que azelaki combien babimisa combien de nom po banome ye ya mibale ntango anome papa Kizenga bazalaki combien na liste ya misato abimisi nani Muzito bazali combien na liste abimisi nani Matata Mponyo bazali combien na liste abimisi Badibanga bazali combien na liste nazoyebisa Badibanga ozolo bakobidemissionne te ezali ordonnance oyo ya ministre actuel nde koabolir kombo ya Badibanga na gouvernement na ye soki bagouverneur baministre bayi bakobimba kodemissionne te
etali bango etali biso peuple congolais te ekoma de gouvernement te ekoma de gouvernement toyebi gouvernement eza moko gouvernement eza moko gouvernement eza moko mpona peuple congolais tala ndenge mboka peuple congolais azosouffrir baza wana soi disant baministre na bapremier ministre oyo baza wana gouvernement actuel bamiyibi jusque là bazocontinue koboma kese ya l'état peuple congolais azomona mpasi banzela ezokufa bana bazota en classe te bato bazokuvivre te alors toboyi babisa biso premier ministre oyo akosala mosala malamu mpo tosala élection ya malamu. Merci Bandeko, en tout cas, Tokomi pratiquement vous savez le média, le timing, on ne sait pas, on allait plutôt au-delà de minutes qui nous a été donné ou prévu. Plein de questions autour des obsèques de Papa Tshisekedi. Où sera-t-il enterré? Est-ce nous autres avant la mise en pratique des accords ou pas? Est-ce Placio Bapesa qui est wana? Il y a président, il y a suivi, il y a accord. Nani a succédé? Est-ce à Koutana UDPS, à Koutana Rassemblement? Est-ce qu'à cause de la Sango? Mille et une questions, mais de toutes les façons, vous qui avez choisi Congo Millennium, vous avez un grand avantage, c'est que Congo Millennium, nous irons plus loin jusqu'à vous montrer les à côté, tout ce qui sera créé comme bêtises pour saboter d'œil Yamissi Etienne Tshisekedi de bombe la vulnérabilité. On va vous les montrer. Boyeba, Mboka Mouzalaka Nini, Ezalaka ya Nani, Ezalaka ya Banani. Ça va se savoir, Bissona Bino, tout ce qui va être, tout ce qui va toujours, na Katza Bobsek, il y a Papa Etienne Tshisekedi, où le monde entier, Bazolela, après Monsieur Nelson Mandela, Oyatika Bissou. Restez toujours branchés sur Congo Millennium, mais vous ne serez jamais déçus.